Bonjour mes amis, c'est la Rodriguez. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nazali awa na ye susu pona kosala moi analyse muke ya situation oyo leka na mboka na biso. Toyebi ke likambo soko ye na media biso nyonso oyo tozalaka na media tolobelaka yango mwa muke kosala ba analyse. Ngai nazaka toujours presque moto asuka parce que nanga nayoka bandeko na ngai ndenge bazoloba na yibi mwa mayele awa na yibi mwa point de vue awa nga pe na ye na beti lisolo napesi mbote na bato oyo nyonso basotenaka nga na page la Rodriguez napesi mbote na bamina nga nyonso oyo nayebi napesi mbote particulièrement na Pati Mwimba, Arli Kalonji, Mike, napesi mbote na bato oyo nyonso ba reconnaître nga, napesi boni mbote. Lelo, analyse ezali sur la situation oyo eleki dernièrement. Il y a maman na biso Gisèle Pela oyo azali bongo mama ya bana ya papa na biso garant ya nation, président de la République, papa Félix Tshisekedi. Donc, ezali situation moko quand même très sensible oyo ezoluka te to comprendre mingi pourquoi esalemi bongo. Nga na repesa point de vue nanga na analyse nanga na osala ezali moi pas si vraiment koloba nyonso parce que ezali vie privée ya président de la République, mais quand mutu moko aza déjà public azaka so na vie privée te. Mais biso bato oyo tolandaka bango, biso bato oyo tolingi mboka na biso ezala quand même respectueux, il faut toyebaka ko analyser makambo na bwania na calme na sagesse po ete tobebisa image ya mboka na biso te. Vie privée ya président ezalaka vie privée na biso pe. Donc tozala wana pona ko appuyer kaka le mal te. Tozala wana surtout pona ko pesa pe ba idée et puis ko apporter ba solution. Bon, kokota na situation ya maman na biso Gisèle ndenge bazongisi na poto. Pour moi, n'analyser vraiment la fandi ba jour rebelle et eza likambo moko eza pétété. Eza likambo moko donc décision moko tragique, eza likambo moko triste, mais soki ekomi na point wana eza seke likambo moko ya grave eza ko se passer et protocole ya l'état parce que toloba même pas président yemoko na accord na yemoko président bazui décision wana ya komema mama na biso azonga na mboka azonga na poto pardon alonga mboka azonga na poto donc ça c'est pour la sécurité na ye parce que toyebi ke président de la République aza bien entouré na garde et puis maman Denise peut aza protégé quand même, mais maman Gisèle Pela na bana a exposé qui trop vie na ye et koka ko sala pe que non toyebi ke mboka na biso sécurité za malamu nanu te bakoki ko zoyer comme otage même ko sala ye mabe et pona ko obliger président à stopper vision na ye oyo azosala. Donc na vision na sens wana parce que eza facilité papa aza mwasi na bana na ye atia bango na avion bazonga poto. Donc eza na makambo mosusu oyo elekaka na sese na sécurité ya mboka oyo tango mosusu ke obligé que non oza trop exposé zonga mboka na poto pour qu'on attend sur sécurité et ça plus parce que toyebi ke mboka na biso tozo ko travailler pour na être sécurité et zonga na mboka eza na vraiment te parce que ce que bazui maman Gisèle na bana na otage que bazo exiger président sala le kamomoko boy a cause obligé à salango parce que eza makila na ye eza bana na ye donc ko luka ba problème ebelé et bato mosusu tamso ba yo sala analyse pe na ndenge na bango ndenge zo bima ke non maman Denise à faire refouler maman Gisèle na poto. Donc il faut que yeba ko analyser makambo na ba sens nyonso to na sens politique pour na ngai ezali surtout pour la sécurité ya yemoko maman Gisèle na bana parce que bazaki déjà trop exposé. Ngai normalement na osenga vraiment na protocole ya présidence boyeba kozwa bako ya civisme ya discrétion boyeba kobombaka makambo na bino parce que bozozala trop exposé
Boza n'a rien à prouver na bato. Mboka bato nyonso bazo souffrir. Donc motema mabe eza na biso partout parce que ba souhait ba volonté oyo biso toza nango pona mboka wana ezo sala maté ça fait longtemps. Tala ndenge tozo kola. Bana na biso pe bazo kola. Mais il y a rien de bon qui marche. Donc bozala sensé na ba place na bino nyonso bozwi, bozala na moins discrétion pona ete bo alimenter haine oyo eza na population te. Donc voilà, c'était mon analyse. Pour moi, Maman Gisèle azongi poto parce que eza pour la sécurité na ye et ya bana. Na Congo azaki trop exposé. Donc voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur ma page La Rodriguez et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Nabato Union surtout. Nayebi Francis Gogan, musicien de peuple. Hein, mon boss, toujours NG4 Cadence TV. Pati les bonus. Nazakara toujours wana tozo sala ensemble tango kokoka bobana komona ngape wana nazo sala ba live parce que bango kuna ezalaka molo ba live lobby makambo na yo obimi OK. Donc vous abonnez pe massivement toujours na NJ4 Cadence TV des parties d'abondance. Et puis si maman Sandrine Mbala Mbote, maman Nzuzi Mbote, Micheline Nzuzi Mbote, et puis si maman Palmira Momba Mbote, na pesi Anna Ebenezer, ma petite sœur chérie Mbote, na pesi Mbote na maman na biso Sandrine Mbala, et pas tout nyonso oyo basalaka na NJ4 Cadence TV, Esther Rodriguez est là. Donc kala mingi te bomonanga kuna na ba live na ba émission oyo eza constructif oyo eza éducatif. Donc ba bisous na bino bozala bien bokitisa mitema bozala vigilant parce que Congo est un continent, Congo est une richesse au monde. Donc voilà, je vous embrasse et bon week-end.